Kofi et saloni ni so fingi fali poto mesa na de bongo finga no yi. Tala Fabregas na wera. Acho beta concerne la showbiz a bingsi papa na yi. Quel honneur wera za ngo lelo. Ça matata. Parce que Kofi pete moko la no te o komi yo double king. Nga ebio na mambwana te. Toza logique. Pour aniter musique na biso lelo ko longola on peut ba ranking, bon pour bete musique mo ya bien. Ranking on pi abino mbongo to ni nga pe na yeba te. O ebite ke faire ale ki fali na voix na e bien on. Donc ça est bien haut. Mais na mususu balande de faire kala bukana. Wande boyebi. Siko yo ba no nani. Po bana no mususu na bana ba succès te ba beta musique mo ya bango moko ba tala ngana ba famille na bango. Moi na ope son honneur le lo c'est fali. D'abord, à partir du quartier de Makassi, c'est non. Vous allez faire le bon pour n'amour pas mettre. Faire on va pas regarder ma caméra. J'espère que les Cambo et non Cambo bomba to yebi ke biso nso Kofi jamais ko vendre une année sans ranking ezalati. Nani abimi na bana nyoso lo bimisa lo la famille. To bindenge ni yo finga fali to yebi. Mais en aucun jour na luka na ta l'émission o ko fali a répondre yo na kala o mona uti. Bamina se fali. Ba o mona biso na nzela la. Fali a simpoli, sera continuer boye botinda ba to bete bo lokuta. Pour écouter, il fallait sauter à niveau, il fallait lander tout beaucoup déjà. Rossi News TV et l'émission News Yassika. Oui, tu s'abonner massivement à Rossi TV. On a tout le monde à théâtre, à émission, à lobo. Musical, political, chronical, sportical, karatécal, news on a Rossi News TV. Abonnement, bah s'abonner à kaka. On s'abonne, aucune notification. Kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV. Ne makambo. Très heureuse de me retrouver de nouveau chez vous, chers internautes de Rossi News. Bienvenue dans votre nouvelle émission Forever, une émission qui vous parle de rien que les actualités musicales, tout ce qui se passe ici à travers notre musique congolaise. Baba News Nabino, il y a musique, il y a des musiciens Nabino, comment ça va fonctionner, comment ça c'est toujours ici dans cette émission Forever. Pour les gens déjà qui me connaissent, désormais retrouvez-moi ici sur Rossi News, Rossi News Télévision. Retrouvez-moi ici. Bon, bah, bien déjà, c'est moi, bien Sarah Matumona, Marcelo de vous. Bienvenue au message au bien ngai. Bah fan nyonso ya Rossi News. Au message ngai, na za na pona bino pona osala bino musala. Bah suggestion na bino, bah kofinga na bino, bah j'aime na bino. Vraiment là on repose ça. Je dis bonjour à ma boss, M. Joyce Mboui, autrement dit, M. le silencieux, le cœur de maman Rossi Loufuanso ni maman Paradis. Je dis bonjour à mon caméraman ainsi que Montréal, Mirakindi, papa na Pedro. L'histoire qui toque na mimi libno lelo ba fan nyonso ya Rossi News Télévision. Les ana moi maramo boye ozo circuler, j'espère que boye bien go. Quand on a une chaîne au bon précision, na kati ya makambo zo lega na musique congolaise na biso. Qu'est-ce qui se passe entre Fali na papa na ye Kofi Olomide? Mon ba mususu tabo mesana mino nga ponga mamuso pesa ngandi bakanda. Na ndenga bien. Mon ba mususu e amamo ko encourager te. To mabe ezali il faut kolobela mabe wana. Na ndenga mo bien. Biso stoyebi ke Kofi azara grand. Motonga mukolo fumicha ape na place na ki mukolo. Ton poza mwana fumicha ape na place na yo eza bongo. Mwana de 0 à 5 ans. Déjà si muta comme na majeur comme 20 ans, hein ko benge mo mwana mo général quoi. Fallait c'est un responsable aza moi na za bana ana bandiko na ana ba nièce na ba bien ki noko aza. Kofi c'est un papa, bana bien ki papa, zo ba koko, am ba koko lolo, ba benga ki noko, benga papa kulutu. Den faut moi limite wana to mona ka il faut suka ti il faut leka kuma kuna fizala. J'espère que les Cambo et non les Cambo bomba ti to yebi ke biso nso Kofi jamais ko vendre une année sans ranking ezalati. On a ngana bino to yebi. To so la ninga bien.
Kofi jamais avant une année sans que balobela kombo na ye na ndenge pe ya mabe. Oya ninga mabe. Nga kamo kiza pe na musu ba misana na mabe. Tebi ko mabe ba misana na ngote. Kofi oza papa. Papa za mute ya munene. Papa tant de jours comme papa, il faut pas sentir que oza papa. Et ma mususu ro ki pangote, za ma mususu betinon kara ndé moi bien. Fali asa mwana. Fumo ba limite salaka. Bisu no to yebi comment est-ce que yo finga fali. Wangu deza sans ko bomba sa matata. To bi ndenge nini yo finga fali to yebi. Mais en aucun jour na lugana ta l'émission oyo ko fali a répondre yo na tikala o mona uti. Lelo mokile changé. Et comme mutuna papa nae. Siko yo ba no nani. Po bana no mususu na bana ba succès te ba beta musique moi bango moko batala ngo na ba famille na bango. Moi na opé son honneur lelo c'est fali. Même si ma beza, même si ba erreur ezali aza mwana. Et koko matina ba niveau te. Pour comprendre l'essence de likambo na lobela, pour comprendre bien c'est que faut boyo ko ngana yokaki. Pour comprendre la vraie version de likambo ce qu'ils a. Montréal Mirakinzi balance les biso ba fan ya Ronsi News télévision ba au Congo. Voilà, je vous retrouve tout juste après. Monsieur Kofi Olomide, vous allez papa ya fali pour pate. Vous allez papa na yétudié de botailler. Parce que mon ami il respect à pesaka yo. Banda bano pesa yo. Ils allez parce que c'est un garçon a animé na bonne éducation. Les lorsque musique na biso c'est grâce à moi que je fali poupa. À ça qui a accueilli naïe. D'abord, en matière qui quartier la makasi, aucun de nous, aucun je vais faire remove pour n'ambrement mais faire un pas qu'on gagne ma camote. Parce que fali on a ça la fierté d'abord il y a yomoko. À ça la fierté yomoko pas ça la fierté na yo nani abimi na bana nyoso yo bimi ça la fali poupa. Ngana veut ça yo fali poupa. So il lelo au monique bolingo pesa vena so rambo lelo esi la lango so to ina na ba petit na yo alandi yo na matanga partout alandi yo matanga mama kufi mama persona mama mi donc yo monika o monika faut ça kala mutema mabeseye so vie o tikala nani pa kena pima ko zo trophée et lamba la c'est qui honneur pour na biso na Congo que ndiko na biso ko représenter biso na États-Unis mais lobi na tongo yo lata Louis Vuitton wana po parce que la population ombré bateau pour ça la buzz ou que la tienne la mawana netika ka la Louis Vuitton pourquoi ba mona ke fali te ba mona ke nango c'est dit to comme ça dit on brouiller piste o même so ta Kofi et la malata ki fali ba la te yango donc tala kaka tinda ba menacer fali ba mona biso na nzela na bango to ko tikate to ko y avait nga fali bengi ngate mais de moi-même j'ai compris que na mona trop c'est trop parce que ça n'a rien à envier. Si vous avez 40, ma pango yebaye, tam ça 41. Si vous avez 50 jeep, tam ça 51 jeep. Si vous avez mongo na compte, ils a $600,000, peut-être il y en a 601 000. Tam ça vous candidater ou vous ignorez. Voilà, j'espère que vous avez un voice pour comprendre le sens de marambo na lingana lobela. Si on a tout na so ezali kambo ya Kofi na fali pona nini boko ndima ba fan bako matina ba niveau bo. Mamba faire ezate na kati bomo kote na faire na sens ni est-ce que débat faire na fali ezalaka nga sala ngote na linga pete parce que mutu na mutu ta danger na ndenge na yi bino ko mambo ele papa na mona moko kote faire te ye Kofi mtese no kote mamba faire na kati o ebite ke faire ale ki fali na voix na bien ngoto ntonso e bien ngo mais na mususu balanda de faire kala bukana wande boyebi sa matata. Parce que Kofi peut être kola noté au comme yo double king. Nga ebio na mambo na te. To za logique. Kola te. Est-ce que mi yeba pena place na o? To mi bengo za légende. Oui, oza pena légende. Mais est-ce que légende ngo o yebi saka biso to yeba ngo mais yo moko mi yeba te. Limbi sanga sino lo bano mabe. Wa mi sena biso to linga ro mingi, o sela biso musique bien mais kindenge na yo esa sko ya mabe. Ils aiment bien. Tant que ça légende, faut se comporter le quoi légende. Mais yo se comporte quoi légende té.
fallait être impoli sera continuer boye botinda bato babete lokuta fallait sauter ba niveau botika ba G fallait landa bino tout bobukana déjà botika ba G botinda bato babete bato banani banani ya mais la fallait boya te bobima baboyi nanenga bien to sola bien mais la fallait boya te ne bato botinda babeta fallait ba okoka te pour devant fallait bobima batamisala bobima baboyi Mamba boy ça bien te fali pe azana ba fan ngana parti prêter e bolimbisa ngai ngana parti prêter ma oh de moni plus ma beza que Kofi mi tient la place ne pas sa papa ngana la ni fan na fali ni fan na Kofi na simple journaliste parce que journaliste adaka ya juge te ya da témoin ya okata makambo na ninga bien bolongo la combat faire na kati parce que débat faire na fali et sala ma asulte muta ebi ke tenga bisiko entela lekinga tenga bisiko yene me lekinga muta bomba ba yebi bongo botika mambojo po ani te musique na biso lelo ko tika e ko longola on peut ba ranking bo mpo bete musique mo ya bien ranking ngo pi abino mbongo to nini ngape na yeba te tout abande ko na biso moni na ba Amerique wana ranking ezali mais tango esengi mbongo ba bete featuring ba tia ranking na part ba yembi na bango après ranking na bango après ba mbongo mais bino bo sa ranking mo epole zanga tina bo julon pelote Kofi esalo nini so fingi fali poto mesana de bongo finga no yi tala Fabregas na wera acho beta concerne la showbiz abingsi papa na yi quel honneur wera zana ngolelo ata bano ba reconnaître wera te ba mona ki mabe papa ta mabe azaka papa ata su bakina toilette ba rezona wera papa eza bongo sko yo moi no pe son honneur ata mamu bezanga tina il faut ka Hollande en grave sango poani est-ce que ba ranki na ba sala ka puna yo ko fingo yo finga fali na vie chose la tango finga bonga pina ngena landao mabe po bukani mais fallait qu'il porte c'est content ku misaka yo papa quadra c'est ça la yo sonité que vous avez en bon terme moi na yo alanjo na matanga akumisaka yo bisika so akenda bayebi que fallait le voir comme grand a sali featuring nga muntu a pe ses valeurs et bi que te pour azala boy c'est Kofi et bomba opi ce qu'on nini kaka tata et comme ti fallait ya rotalo te m'en fou fallait pas rien été ça non problème te ngana osenga boy na ba fan nyoso fali pardon asengi bino pardon bozala ka silencieux moni ko loba bolo ma mususu e bebisi ma mususu bo vana nora kimia botika bango ba message bango loba baloba pota balobi fali akokufa king akozala ka king aza aigle akokufa aigle encore une fois joyeux anniversaire fali poupa le king le cœur de Nana Ketchup anniversaire de Kilo Boko 43 ans. Bon anniversaire à toi. Musicien na biso c'est la fierté ya mboka quoi. Fali akufa ni fali bo finga ye bo sale so ini aza fali akokufa fali. Kofi aza Kofi akufa Kofi mais oza papa c'est respecté. Tout bébé ke elamba wana petit no la tango ko julango trophée osali bongo poani. C'est toujours pour créer de n'importe quoi ba maman bo etanga tina po esala o esali lelo. Ce qu'on est ba fan wa finga na bongo bo sepeli. Mamsu ya obimana mamsu eza ya famille mamsu eza ebima po ani ni kanda leje koti na kati. Ba fan na yo ba ko déborder teke ba lutina to beta fali wana nde baleki wana pende ba sauter limite. Wana esimba te. Parce que fali pas na ba garde na ye asa payer apena makamna ye bako finga mususu fallait na bana et ça bien té ya na bana ba koli yo toujours de ba koko donc et ça pena bien té ngapo nga tu ba misenyo so bazalo ka waze kwa ndembo ki changer yango mona na mboka na biso ministère comme la poste gouvernement té pour ani boza maturité rankin moza musique boko ta moi si bana pour ani bobi ke ba fan mituna bango epeta nango awoloba ponga pena boso fingi mise na mo linga mingi tenga ngana ba kacher so fingi kacher na mo linga mingi na ko fashe mabe na oloba na mambo na ebite na lobby ke ka bongo po ani eza kanda fanatisme te sala bongo
Vraiment, on a Kofi, le quadra, le jaune. Ndo mi benga wana ba boss mboka ba biloko wana nyonso mi komisarana et là tanzoto comment pena papa po orano papu na ninga bien po en réalité des choses yo rosa fali mamboti parce que fallait ça mwana na yo o peso honneur le lolo mutam ta comme na ba na ye sko yo ba no ba nani soleil wang Montana chez l'amputu na ebiti bon ne soit ba na yo. Mais le monde zo tombola yo c'est Kofi. Pardon c'est Fali. So pour ni boninga boko matina ba niveau. En tout cas c'est pe non te ba fanya Kofi bolongo la combo ya faire na kat po faire non na Kofi ba lobana te wana boyebi. Po ni bolo ba ke faire aleki yo na aleki na nini. Mutamta yemba na ndé na e. Mutamta na mam na ndé na e mutamta gera famille na ndé na oleki na nini. Mutamta vivre nzambe mutamta pesa bango pema mutamta pesa muninga pema azati. Kofi na Fali na faire balobanate bolongo la komba faire na mambo et puis ba fanya Fali pardon bokanga na bino minoko papa zanira papa bo sera idéologique ya leader na bino nenga finga terre répondre ba tout dedans kaki pa kan kokolo bo la tango na nzoto botika bango balobana po ata ba lobby Fali a king akufa aigle a ose kwa aigle na ce jour de mort za la ka king Kofi comme double king na ndenge nini nga faut na explication pour na comprendre ngote en tout cas ba biloko yango zo rabaisser musique na biso ronkina na ngelo roté le ko fingi mutu c'est quand on monio un police ou le ko fingi mutu et ba so gralte ba so carburant felete na station pour na ngai ba mise na biso moi pe kutu bosanga ne sika mo po estimba te po mona mutu ana ju idea na ona balo ego simba na ngote donc moni musique na biso e kita mambo yango na lela mo butu bon butu so azala ki désert bo OK makala po anini bo miye ba place na bino te bo de ba grand yana ba tumso po ça no featuring a beta ba calculer ti Kofi ton mewe o Côte d'Ivoire lo ba ke ya za idole na yo et ça là yo loté qui veut dire qu'on a grand so pour ni grandeur on ko la tango to la sarango ouais rabana na yeba finga e a mort tout monde bana musu ba senga bolimbisi bana musu pe ba vana ba bon na nini na bango est-ce que ouais akufa Kofi ngo finga Fali akufa te ce content a ozozonga rapa na po ebike tana so na mokila masumu de non normal au finga no ye et non normal mais papa tasa papa aboti o te tango de ba obenge papa pe fo bengi papa c'est na sens wa fallait mon ko papa posa papa na yi vraiment ba voice on est ngé c'est pelisingati mon réel par otie la bino ba voice o ba fanya Fali ba zongisi mais ngapo na ngai na bika ba fanya Fali vraiment na 5 bino pardon bolo ba souté na mambo botika bango baloba na bango super leader na bango mto otinda bango et ça non loté po abandi ofinga le loté nana posa Kofi a sa sens et responsabilité ba ke aza papa atika mamboyo akota ba yuta mutu moko o na walo ba nta bengi bango afanti bango bokata ba bloco salité na sens wana misate ke boye ba fano ba no dérouter ça bien te ko su fallait leki a lobino lo bani moins impoli ta fallait à ça la surprise à un concert na omorobo o changer mélodie na le colo qui a podium mona maele ayekota la papa et ça là mabe mutata ça mabe raisonner tel que moi malamu asali lao et quoi empêcher o ça mambo mabe olinga o sala na ndenga bien vraiment quand kino nga na sepe na nga na ngote ya moni senga inga na bi émission sika na chaîne oyo ofuna ya mbala moko lobela rancune parce que et ça la propreté surtout c'est là qui lelo Kofi fallait ça l'honneur ya Kofi baby que Kofi fallait la mona Kofi mais marambo yo no mission ba libanda ba lula ba envia bino ba mo bino ba mission ba ndeni vraiment fallu yebisa ba fan na yo ba kitsa motema wa fali okufa Fali o komi lelo nzambe de a tracé rango depuis et ça le forcer sur le bac ici tellement de gens m'a permettant on sait que et tant ma boy ko sala boy il ça va faire non va somba na bango kimia nde mo zala no kimia okipa no batu te na kama batu mususu ofinga mutu likambo ebige likambo na ofinga na ngaka yepo batu bayo kakara mais en soi mo ebige mutu alekinga banda lelo tinza mboya so poni ka boluka masumu panzana poni
Pour au fin fali ata oleki fali na 9 obiki na moko na fali aleki olekate au fini kofi na 99 obiki na moko na kofi aleki olekate pour ani kofi pardon kola na ninga bien oza mission na biso to linga ko mingi ba respectera yo pa bato ba bangara yo na ninga bien kola so zo attend so na ba fan na yo so na ba fan na yo batika marambojo tant que solo ba keza yo teza ba fan ma so zo attend so na ba fan na yo ebisa bango que batika marambojo batika so moni ko lobisa no so fali te tinzamba oya yo kaka po na moni ke masumu ni te ya doctrine na yo et non problème te jour au samba mutu pa ozalate fali pe na ngam no soki yo mto bande moi likambu na ninga bien kitsa mandoki na se et ça n'a pas d'importance c'est plutôt comme na posa musique na lelo e koma et puis les gens ba boîte mso koti boy batika lo beta ata générique moroti ezali nga ko pesa bango kaso po nini ba musique ngo bo beta na musique mo pola bo finga na pa pamba bo sa ba ronkin pa musique bo beta pola lelo ko ta boîte boy banda 22h ti 4 ba beta ka musique ba Nigeria po ani biso moko to trouver sous valeur na binoti parce que le bon batama valeur na pas batamona bino de loin ba banga rabino boza su komi sambusa bolumbu ya famille ba bomba ba panza ngoti ndinga bien vraiment ce qui est déranger bateau na lobby tu na beti li bakuna ndinga bien bolimbisanga mais zeli kambo to se pena ngote fali na kofi oza pena boete quoi na respect iroko ma boete za bien te muta garder ba ban na ye kofi nde olingaka kokola te na ndinga bien yo lingaka kokola te yo ka sa actualité za ba lobela yo bona mama benon betela biso musique ya bien et ça loka légende de yo moko mbengaka mais na ba de lure ya boezanga tina non tu es vraiment contenté so erreur ezapa na yo so oloba na vino ro réparer pona lelo supe na ngamba fali ya za papa quand oza motema okita pe ka motema bongo réparer et ça non bon si on me réparer na hotel tika pa va ne bongo pour ça non on peut l'ôter nding moi bien voilà c'était là ça kama tout le monde de vous bon mais ça na ngai na chaîne na bino na chaîne na ngai di susu Ronsi News Télévision, il y a boss Joyce Mboui avec Montréal Mirakinzi. Vraiment, j'aime Nabino, blog en boché la biso ba finga na surtout pour ngana min ko finga. Ça là nga bien. Bon mais ça nangai, je vous retrouve prochainement dans un nouveau numéro de l'émission. Au revoir.